Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Faire kindo kindeli kambo, affaire kindo kibandeko, makambo komi somo. Makambo bandeko mi yakobeba, makambo komi pasi makasi. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, makambo ekomi somo. Makambo ekomi yakobeba. Makambo ekomi yakoinda bandeko. Moto zo pela nango kaka. To matato kita moto eza kopela nde kopela. Avant to kota na mwa makambo na biso ya lelo kandenge ezalaka, na osenga na batu oyo surtout si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba conseil, chaîne ya batoli, chaîne moko ya ba analyse ya kitoko, na osenga na bino bo s'abonner massivement. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez. Et kosala biso oyo tolobaka vraiment chaque jour tokos makasi. Bande konanga place nyonso bolanda biso kandenge ezalaka na osenga na bino bozala na bino pose zwa mwa kiti na yo vanda soki ozape na mbeto vanda na yo kava yo bien na mwa blanquette na yo ya muke kandenge ezalaka. Tia mwa kopo ya mai, tia mwa kopo ya ti, tia mwa kopo ya jus kandenge ezalaka, melaka, tia mwa nguba kote, tia mwa biscuit, mwa popcorn, ozoliaka, ozomelaka. Kote mosusu pe ozotalaka Étoiline Inès TV. Bandeko makambo nde makambo ya somo. Makambo eza ya koyinda bandeko. Basi ya mabala, mama Milo. Mama Milo makambo nini ya soni boye. Makambo nini ya soni mama Milo. Bako benga yo semeki combien de fois mama Milo. Bako benga yo penza semeki combien de fois. Ebele kutu ya ba famille baboyi na bango ko benga yo lisusu semeki. Balobi balembi. Bako benga yo lisusu semeki te. Balembi na bango. Combien de fois bando benga yo kaka semeki na biso, semeki na biso, semeki na biso. Donc ata moi respect ya muke ezate. Ata moi contrôle ya muke ezate, ata moi maîtrise ya muke ezate mama Milo. Wana nini? Nini olengi olakisa surtout na génération na biso ya lelo. Olakisa penza na bana na biso ya lelo mama Milo. Makambo soni, makambo kokamwa, makambo pe ya kobanga. Makambo salite makaso baloba makambo salite. Mibali wana nyonso tuka yo moko mama Milo ata yo moko. Mibali nyonso. Donc soki mama Milo azalaka na ye, soki mobali na yake ba voyage. Talaka ba mibalo bazalaka na ba mbongo. Ba mibali moko bazaba mibali moko a titre. Muke a voyager ba mite soki wapi. Muke 2 mois ko sala soki wapi. Siko ye azoboya kana ye ko voyage kana mobali na ye. Alobi nga na okende na nga na mobali te na tikala na nga na ndako na kengela kabana nzoka azo bata mande na mukongo wa bana a continue na ekobima kana mibali lelo abimi na oyo lobi na oyo. Donc mibali nyonso na ba sentinelle na ba jardinier na bana mike nyonso azozwa eza ya pasi e osala pasi na motema ma Milo yo bongo na kolinga mibali. Yo bongo siko ozelaka papa elombe soki papa elombe avoyager kaka mama Milo alobi te nga pena kotisa mibali bandeko makambo ekomi somo biso to bando kanisa ke no mama Milo abimaka na ye kaka na tonton modero
aotikalaka na tonton Modero parce que toyebi ki aza mwasi ya papa Elombe Sukari. Le président surtout, il y a groupe Simba à qui nous saluons surtout en passant plutôt. Et puis, azalaka président moko soki lelo to mona ba la patrona to mona ba Sila Bisalu to mona ba Irsile Peshanga wana totali papa Elombe musala kitoko oyo asalaka. Papa Elombe en tout cas a forma ebele ya batu. Siko mama Milo bandeko mabe ya mama Milo azela kaka soki papa Elombe a voyagé. Wana paye pe abandi Mamilo penza abandi pe abandi ba faire na ye. To bando kanisaka ke non Mamilo azalaka na ye kaka na tonton Modero. Nzoka tina ba décor ilonga. Obima pe na ba décor. Bandeko après ba décor. Banani mosusu do ba mosusu pe bazana nzela. Ye azo linga na ye batu nyonso. Kutu mikolo yo a héberger na décor na ndako. Décor pe azo s'imposer na ndako ya mbanda. Azo pesa pe ba loi na ndako ya mbanda. Décor pe mutu ebeba. Bandeko somo o ezaka filme na biso ya face à face ya la patrona. Filme moko ya kitoko. Film moko ya bien yango toyaki ko sala ba analyse to yebike il y a de ces personnes là bazalaka na bango na tenter peut-être badata na yo na bango eza nango muke pour que balta la film wana sikoto to sala ka ba émission ya bongo eza ko aider pe batu mosusu bata là ba comprendre oh donc na film wana face à face ezo kendende boye zala kande bongo en tout cas bande ko toyebi ke ebele abatu soki bakoti o sala analyse ya film ebele abatu bayaka bakomi ko finga en tout cas to sengi na bino botika ko finga parce que edaka pe batu mosusu eza na batu pe basala kana ba commentaire au monde en tout cas merci beaucoup pour na analyse ya film en tout cas nazaki na temps ko landango te. Tant que sali analyse ya film oyo mbala moko na comprendre ngo nyonso bo comprendre yango to continuer kaka ko sala ba analyse ya ba film donc bo tenir biso rigueur te bo finga ka biso te soki yo za na temps ko tala yango mobimba yeba ke eza pe na baninga mosusu baza na bango na temps ya ko tala ngo te yango il faut kaka to yaka ko salela bango analyse bandeko makambo na minute oyo Mama Milo azo sangisa na mibali. Soki mobali na ya ke voyage ale. Azui mobali mosusu. Tonton Modero wana azalaka travailleur ya mobali na ye. Aza penza garde ya mobali na ye bandeko. Sikoyo ye garde ya mobali na ye ale azui ya récupérer ye akomi pe mobali na ye. Bakomi pe kobima. Ba osala makambo nyonso ka neti ezalaka mwasi na mobali. Makambo moko ya somo, makambo moko ya soni makasi, makambo moko ezobangisa. Atika lata na tonton Modero kasi, akeli susu komema décor, a héberger décor na nandako, mobali azate, ye abzui penza décor alobi ope mobali. Mobali, décor pe akomi ko s'imposer pe nandako. Akomi kaka le chef de la maison quoi. C'est comme si ye muto futa kandako, c'est comme si ye muto somba biloko nyonso ndako. Décor, azalaka pas mutu. Azalaka vraiment mutu bandeko. Asali yango bien. En tout cas, coup de chapeau surtout à notre chère maman. Maman Milo, maman 100 kg, maman 50 kg. Maman Milo penza à s'incarna na roloyo ki toko makasi. Très posé. Azo jouer yango bandeko. Beaucoup comprendre te que eza théâtre. Bon, comprendre que non, eza vie réelle. Façon à la taroloyo. En tout cas, à la tangoti. Toko makasi. Coup de chapeau et surtout bravo. Pour na musala oyo ozo sala. Bravo surtout à la patrona. La patrona azo lamba kaka ba film kitoko. Soki muto azo sala musala ya malonga. Tozala wana pe pona ko apprécier ye. Tozala te kaka ke muke tokomi ko finga muke tokomi ko critiquer soki pe muto zo sala penza musala bo moni vraiment na miso ke oyo penza musala il faut to yaka pe to apprécier que non la patrona bravo pour na musala ozo sala face à face oyo eza film moko eye ko édiquer bato ebele ye penza côté ya ebele ya bato na sala ki analyse ya Cardozo na Luna Mienzi lelo na uti ko sala pe
analyse ya mama Milo bandeko. Eza pe na makambo susu soki totali ya mama Ani. Wana pe eza mwa message mosusu oyo bazo tindela ba mama o basi babota. Mama obota olingi okota na mariage mosusu. Ndenge nini uyo mama ko banda ko se comporter envers tes enfants et ton mari. Donc makambo wana nyonso tu. Lelo leçon ya lelo oyo tokoki ko tenir surtout na sujet na situation ya mama Milo eza que ebele ya basi lelo. C'est comme si basi bazo tonda lisusu te. Soki toza chez nos parents, biso basi ebele ya basi to revaka ozala na mobali moko ya mbongo, ozala na mobali moko, donc ozana biloko nyonso na ndako. Oui, c'est vrai, nzambe eko sala yongolu ozui penza mobali oyo bando rêver. Azana mbambongo na ye, mbamituka na ye, bandako na ye, avajaka pamba pamba, bino nyonso bo avajaka pamba pamba. Mais quand ndenge ezalaka mutu vraiment azalaka toujours na posa kaka ya kobakisa. Sikoyo mwasi o bando sambela nzambe apesi yo mobali oyo azana biloko nyonso, nzambe apamboli yo pe. Okomi na ndako ya libala, okomi kobima na ba mibali mosusu. Mibali oyo bazata na eloko te, yo mutu nde ozo, yo mwasi, yo moko nde okomi kopesa ka bango bambongo pour que ba survivre. Yango to pesa conseil surtout na basi ya mabala. Mwasi ya mabala, mwasi ya libala, yo mama ya ndako, yo mama ozana bana, place nyonso ozolandanga. Mwasi ya ndako azalaka mwasi ya mabondeli. Mwasi moko ya mabondeli makasi. Parce que soki oza mwasi oyo asambelaka, babiloko ya bongo ekokuta yo te. Ata soki mobali na yo azo voyageaka azo kende ti 7 mois, ti 10 mois, ti 12 mois, ata 2 ans boye, otikala na yo bien. Obandoluka mobali mosusu te, obandoluka o nini te. Parce que oyebi ke naza mwana nzambe. Oyebi ke soki nasali ba makambo buzoba boye nzamba ko punir nga. Mais soki oza na makambo ya nzambe te, soki oyebaka ko sambela te, to soki osambelaka te, en tout cas na ba situation ya bongo, c'est facile ba tentation ekote la yo. C'est facile penza ba tentation ekote la yo. Et puis moi conseil pe mosusu tokopesa basi, eza que soki oza na mobali oyo azo voyageaka oyebi ke mobali na yo aza na ba moyen ekozala bien pour que bo garder mariage na bino, yo mwasi voyageaka na mobali na yo. Ata soki obando sala na yo ba commerce te, koma ata kosala ka ba commerce, place mobali na yo azo kendaka yo pe oke kosala kuna ba commerce. Ekosunga mingi. Parce que omoni la plupart ya mabala lelo zo kufa bandeko, la plupart ya mabala lelo to mona ba divorce, ba séparation ebele. Mingi ezouta na ba mitation ya mibali, ba voyage surtout. Peut-être mobali azo voyage aka mingi, mosala bazo pesa ye ba voyage kili to mwasi na msala na bango ba komi ko pesa ye ba voyage kili et komi ko sala que mobali aza mwa mosika na mwasi pe aza mwa mosika na mobali mbala moko. Satana koti. Tango okota wane kozala nini? Séparation. Peut-être omoni mobali place akende ko sala akomi na mwasi mosusu kuna. Akomi pe kobota. Tango mwasi na ekotoyo atikali na bana, ye pe ba exprime moko boye ekomi kokota ye ke non, nazaka moko na lukata mwa petit garçon a consola kanga. Tango ba makambo wana nyonso kokota, c'est fini. Distraction ekoti, bitumba ekoti, yango bomona lelo ba divorce ebele, ba divorce ekomi kili. Alors ozala bien, yo mama place nyonso zolandanga. Soki omoni ke mobali na yo asalaka soki wapi, place kuna salaka akendaka 7 jours après 7 jours azongi, mama vaut mieux bo déménager ka place au mobali na yo asalaka. Bozalaka kuna oyebi ke soki asilisi musala na poko kozonga ndako, ba jour na ya repos soki ya 3 jours azana na ndako. Lelo to mona basi ebele mobali azo sala soki na Kisangani yaza na Kinshasa, parce que mobala sala kana Kisangani kuna 7 jours et puis azonga kana kin soki pour 4 jours. Moi si pe avanja lobi ya l'essentiel akenda kazongaka. Mama ebele ya mibali basala bongo lelo bakomi na bana kili babota boye mabe, basala boye mabe. Yango mobali place nyonso mobali azokenda kusala
landaka mobali na yo bokendaka bovandaka place bovandaka na milieu oyo mobali na yo azosalaka ekosunga bino mingi makasi parce que le mariage a été toujours combattu. Satan atika mariage te atika kango te bandeko eza to ki ozana ndako libala okomi kobota omoni ke na vaincre te bitumba eyaka kaka bitumba ekolanda yo kaka ezalaka mwa bongo wana penza tolobango ezalaka mwa bongo yango ezalaka ka bien place mobali na yo azosala milieu oyo mobali na yo azosala yo pe na bana na yo bo déménager kakuna bozalaka kuna bino nyonso bo vanda kaka kuna boyebi ke no papa kendaka msala 17h temps aussi lisa rozonga na yendako et ozala mwa bien mingi makasi yango ka mwa toli mwa conseil tolingaki topesa bandeko toyebi ke eza na batu mosusu oyo balandaka be émission na biso mona azolanda motema eza ka likolo balingi baloba nini lekisa a comprendre ne maloba te a comprendre makambo te yango tosalaka mwa récapitulation surtout na suka ya émission na biso makambo ya lelo eza nini toyaki kosala analyse ya film ya sika ya Belle-Vie Kandi la patrona sikoyo analyse na biso ya lelo ezalaki surtout na sujet ya mama Milo aza femme mariée oyo mwasi ya papa Elombe Sukali papa Elombe Faustin Sukali wana penza nde mobali na ye sikoyo mobali na ye aza na batitre aza colonel na musala na ye esengaka ye avoyageaka kilikili sikoyo pona mama Milo plutôt abando mona tant mobile na ye azo voyager et komi pe ba opportunité na ye asalaka na ye kindumba mama Milo akomi kobima na ba travailleur ya mobali na ye mama Milo akomi kobima na mibali misusu ya bana mike kutu ya mabe ayaki pe ko héberger ndeko na biso star na biso comédien na biso ya munene oya jwaka pe kitoko décor ilunga aye penza ko héberger na ndako akomi penza mobali ya ndako akomi le chef de la maison quoi akomi ko pesa pe ba ordre na ndako yango mwa makambo kaka toyaki kosolola lelo toyaki pe tosololi tosali mo analyse na biso topesi pe ba conseil ka ndenge ezalaka yango ya muke kaka tolingaki to partager na bino na osenga na batu o nyonso tu soki nanu otali film te ya face à face en tout cas kendo tala film wana ata soki ozana ba data te kotata na chaque épisode tiaka ba j'aime tiaka ba commentaire sala moi partage et kosunga surtout star na biso mingi makasi bo sala bongo bandeko parce que kokomaka filme ezalaka musala moko facile te ezalaka musala moko ya munene pas possible bo sala ka moi partage bandeko bo sunga kaye tango pe bozo tala ka ba émission na biso to bo tala ka ba théâtre en tout cas na osenga na biso na bino bandeko botike la biso ba publicité tant publicité zo le kaka botika ngo bandeko c'est aussi une façon ya kosunga biso mingi makasi cher Bouchou cher abonné et cher connaissance tokomi vraiment na moi suka ya épisode na biso kandenge zalaka tokomi vraiment na suka makasi tolingi bino mingi en tout cas grand merci surtout pona musala kitoko oyo bosale la rabiso bosala ba partage kotia ba commentaire kotia pe ba j'aime en tout cas esunga kabiso mingi bye bye la famille et à la prochaine.